Mbote mingi na bino bandeko balandi na libaku oyo ya mawa ya pasi kake penza ebeti penza na ngambo ya IDPS moto monene ya mayele communicateur ya makasi fumu sabata o biso nyonso toyebi ezande bambela to ba nkoma na bino bokomeninga bobi ange kashila kende kotala penza kake waniza ya solo to ya penza lokuta kasi toyaki kotala po toyeba eske solo fumu sabata tiki biso tokomi penza eko eza penza ya solo fumu sabata ngonga na ekoki are na ekoki akiti pe asi asali musala abundi état de droit efandi kasi mwa maluba tolingi totambuza penza bandeko bayebisa biso lolenge nini makambo yango eleki ndenge nini fumu sabata belite ya kufi lolenge nini kasi naza pembeni nanga international aza ya kolemba aza na kolela kasi azalaka makasi toza na kati ya bitumba ezalaka kaka bongo mwana mboka international topesi yo mbote mbote mama kashila pesi yo mbote pe mbote na balandi nyonso pe bino moko bomoni toza na kati ya koloba te kaki ekwei ekuti biso na front tozalaki ensemble na ye. Je crois que si je m'abuse pas ngana sololi na kuluto jeudi atindeli nga balie moko émission moko asalaki ndenge ezalaka na principe ke soko salelo komo boye moni ke osimbaki makambo malamu tokabolaka yango mpo totravaillaka en commun accord mais soudain comme ça na kati ya campagne ya mokonzi Jean-Marc na place oyo tobundelaki ensemble na ye kifala zonga namona ndeko mwa azoyebisa nga azoloba eke nauti omona na réseaux sociaux ya bato bazopublie fumu akufi nga na bite botika baventure wana na ondima te ka wana nafongoli connexion namoni mpena moto azalaka mpe proche ya pembeni na ye atindeli nga nouvelle soudain comme ça mpo na nga campagne ekatanaki parce que oyo nazosala lelo azali pour moi coach azali maître idole et yenda encourageaki nga lobi moni oyo yebi tia yango na à la portée ya bato nyonso po ke bitumba ya Tshisekedi ekoma na soka po ke état de droit ekota. C'est pour moi un pionnier, c'est pour moi un maître. Nazomona nde na koloba te awa toza na résidence yo moko moni tovandi na bampaka bamama. Ça dit pour moi c'est un grand frère po abandaki koencadre nga mpenza bien azalaki simple. Et un jour, je lui ai posé une question na ndenge na yebeli yo comment Kamere a kozwa IDPS a komisa ngo neti parti moko boya muke et pourtant Kamere ayaki na IDPS bino boyambaki natala boatindelinga lien il était le seul o ayibisa Kamere vérité ke yebaki bitumbo lingo sakanela bato bele bakufa po nango lokola yo lingo sakanela lutte oyo ya noble pour na changement ya Congo yo kendo pe motika biso. Alors comment on a que bitumbo abundeli achaki mayele énergie sagesse ça dit au biso tozo sala lelo po na ngai nde botenga micro ke boya international yende mutabanda ki yango et diaspora eza témoin et papa Tshisekedi a baptisé qui est atie loboko. Il était le seul communicateur au papa Tshisekedi a banda ki kopesa ba information na bango mibale notre maître. Et c'est les proches du président Kabound. Place Naïbi ke Mokonjaza, moral c'est Kofi Bissoma. Ainsi va la vie.
Kumu est mort physiquement et spirituellement na kati ya esprit Mukishi, le grand esprit oya bandai kobundela l'esprit Mukishi toko achever toko lembate parce que héros akufa kate kokufa ya héros balobaka vive le roi. Ça dit pour moi à chaque fois qu'étant on a ça le lokoyo c'est l'esprit ya Kumu et je porterai cet étendard via sagesse africaine ou incarné qui en il maîtrisait bien l'histoire bantou. Ça dit je manque même les mots pour s'adresser que l'opinion nationale, internationale et surtout la grande famille de l'IDPS que nous sommes. N'a bien que mingi beaucoup de message oyo et décourager bisoté mais et révolter bisosusu na kati ya musala kumwa kufite fumwa kufite fumwa zakati na biso na nzela ya ba pensée parce qu'il a fait des œuvres, il a écrit des livres, il a écrit, il a beaucoup fait à initier à Boti Biso Nyonso. Vraiment que son âme repose en paix et que le Dieu qui console Azwa le devant na oyo c'est vraiment un coup de foudre oyo komeli libota oyo ndenge nini bako exprimer yango. C'est-à-dire kuti biso en pleine bataille na kati ya palais du peuple tozo bundela. Muto ya bandaki ko soutenir pe bandaki koloba alobi basimba batu nyonso me batu misatu basimba te babatika Félix batika Jean-Marc Kaboun et puis Augustin Kabuya kengela temple et malobo ya bandaki koloba lelo yango salami et na kozonga ya Kaboun na place ya premier vice-président Kumu nous a quitté Fumu nous a quitté vive le roi et bien que le roi n'est pas mort. Donc immortaliser ba œuvre naie et à jamais dans nos cœurs totika la kobo salaye il restera gravé dans nos cœurs nzambe oya permettre likambo ekomela yenda simba mitema na biso parce que tout ce qu'on peut faire il ne reviendrait plus na kati ya musala oyo yango na ibe que la grand esprit Mukishi qui est notre maître à quoi accueillir yé na kati ya séjour de mort. Parce qu'il a achevé bien sa mission. Nzamba pe savoma kimia na bandeko oyo batikali pe na famille à IDPS oyo notre famille politique, c'est plus que la famille biologique. Abandeko linga mutazanga te. Et il est difficile ba ebiso alo bana mutuke naza conseiller na kati ya présidence de la République. Il portait des qualités oyo, il est difficile. Je me souviens une fois batuti mutuka nae atali muto atuti mutuka aningisi mutu et la police elingi ça les compliqué zobo ya ka koloba o ya zali mutu nde ya pembeni atelema ki alobi c'est le conseiller du chef de l'état actuel et lequel commandant na bandi kolande numéro alobi te la vie c'est comme ça biso IDPS to bundela ki o ezali la lutte contre les antivaleurs. C'était pour voir que l'amour du Congo et l'amour du Congolais, c'est qui pour moi fait aujourd'hui Nzamba Korandra et Penza Sika Kozala parce qu'il a lutté pour une cause noble et juste et le cause na Evandi Sami na Katia Batu Evandi Sami na Mboka la biso, tout le monde est bénéficiaire. C'est ça le roi, c'est ça la force. Il y a IDPS Nzambe yaba koko na biso yaba ancêtre na biso Penza ba yambaye pe ba pesa isika ya kimia a mérité que son âme repose en paix. Je suis l'international Trésor Mbokila, communicateur d'investigation de l'parti l'IDPS actuel, parti au pouvoir. Nzambe yemoka ebilenga kopesa biso kimia touti kobungisa mukubwa Jacob oya tiki biso pas même un mois fumu sabata pe akei. Nzambe ayebi les secrets de la mort yenda pesa kimia toza ana kati ya méditation ou toza ko méditer ba action na ye. Seul Dieu connaît les secrets de la mort. Ça dit, les mots me manquent, mais je présente mes sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu et ainsi qu'à notre famille politique qui est l'IDPS, l'actuel parti au pouvoir. Zamba consolé, Passimba Mitema, Bakombatanios, Kobanda la hiérarchie à parti, et qui n'en a combattu à Souka, Nzambe vraiment à Simba, et que c'est vraiment une icône autobungisi. La Katia communication, il a mortalisé, il a démystifié la communication de l'IDPS. C'est lui qui a démystifié la communication sur les réseaux sociaux YouTube. C'est Fumu Sabata.
qui est notre modèle, qui est notre icône. Oh mon Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Nazoloba bien, Nzambe ya Mukishi, le Dieu des esprits, le Dieu de notre maître, Etienne Tshisekedi, Ayambaï na Kimia. Nzamba Songa, Apesa Kimia, les mots me manquent, maman Angèle, les mots me manquent, Fumu nous a quittés. Fumu nous a quittés. Mais pourtant, na solo inaï le vendredi, à Tindelingalien, à l'obi petit, Bonio, élément yangoana, salandenge to salaka, nazomona atandi na ko salate. Nzamba pesa kimia, pe a consoler mitema na biso. Moi pour la mort, nazaka na makamba kolobate, pour le secret de la mort est lié à la volonté de Dieu. Comme la mort est la volonté de Dieu, seul Dieu connaît pourquoi il a permis ça. Nzambenda zala au centre ya makamunios, pe a simba mitema na biso. On s'est présenté d'abord dans un chauffeur, on était dans un comme garde rapproché, comme garde du corps. Il y a qui, moi, nous maliens malade, il y a qui, malade, il y a qui depuis Kalananjoto. Bon, il y a tombé un infirmier, moi, qui musika, il fallait traiter. Samedi, à Zala qui n'allait bien. Alors qui bien a un petit permanent, ça soit là combattant comme d'habitude, il y a la suite où tu musala, avec rapport à combattant solo là bango. Et en plus, na retour na a zonia coach nandaku, abanda qui traitement à partir à lobby, la journée à lobby à la qui lundi, abandi traitement lundi, na le long de Théo mona koufi. C'est un peu ça. Bon, ça arrive à corps tout déjà à niveau à mort est à cinquantenaire. Donc bazala ngokuna bazosala banquête pona yango toyeba ki akufeli na maladie normale ou akufi na maladie nini totalaka lobi azala ki njoto elaki makasi abandi pe kiriana bokoko mo docteur moko ayaki pas traité mamba bokoko abandi ka lobi na lelo boye ayeko kufa donc oui tokangi aza déjà na niveau ya la police awa tosimbisi na pona mesure d'enquête bayeba nini njoto ne na moment oyo ils ont été ni na catch le docteur a déjà na niveau à la police devant d'ici voilà. Merci mille maman. Aza petit frère propre en Fumu Sabata et puis naza
force du progrès. Donc, naibaki ke vie na ngazalaka na problème moko oyo etungisaka ye. Mais na comprendre te babengi nga lelo vers ba 11h o vie na yo adai tant que ba du progrès basi basali de 100 ans na kuti bandeko na nga ba du progrès ba lourd micho asi basali en gardement le na komi de na pesi ordre bato bazalaki ko semer trouble ndenge naza boye nazouta cinquantenaire pour déposer corps na ye. Donc selon explication bayebisinga ke eza na nganga kisi moko boye donc auti soki angola babengaki ye mpo ya kotraite ye. Mais selon chauffeur ya vie nanga ayebisinga ke vie na yo auti kozwa traitement na kisi ya bamindele. Après l'air nganga wana komi ayebisi ke eske kosala mabe te soki ndenge na uti kozwa bakisi ya bamindele na oyo ya bokoko ekosala mabe te. Wana explication bazo expliquer nga komona nga naza John naza disciplinaire na force du progrès. Donc naza désolé ndenge bozo poser nga ba question bon eloko akolobeza te donc nana mawa. Donc vie na nga kei sans kosolisa tangai ndenge to bandaki kosola na ye. Donc naza désolé vraiment bon naza la makambo akoloba te mais oyo nakoyebisa bino ke moto wana oyo ayaki na kisi ya bokoko aza déjà na commune. Donc bakosambisa ye après nde mwa moke nazalaki nango mpo na expliquer bino. Mbote mama na biso ngai naza grand frère ya Fumu Sabato ya Kofi. Maloba eza te nzambe azwaka molimo na ye evande na kimi nde lobo ya moke na wopesi bino. Mbote ndeko mbote mama mopanzi sango Fumu Sabata aza mopaye te pa na yo kobanda nanu Antoine Tshilombo Tshisekedi azwaki nanu bokonzi te bokota bastudio bosala penza mindule na ye bobeta penza miziki kasi lelo komona Fumu Sabata aza lisusu te na likambo moko eyo ezomonana nanu clair te. Docteur moko awuti Angola aye apesi kisi nayebi te mpona bino boyambi yango boni. Bon sango oyo koyoka ngo ekweli nga lokola nde balobaka kake ekweli na matoi. Vraiment Fumu Sabata c'est mon grand frère, grand combattant autobouli depuis papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Aza moto oyo vraiment ayebani mingi et puis aza na esprit moko ya libéralité. Vraiment tozana na studio auto travailler banzembo to yembela mokonzi mboka chef de l'état. Tozalaki na ye vendredi, nazalaki na ye samedi, nazalaki na ye le dimanche toute la journée. Tozalaki na ye mais kokamwa lelo subitement babenga nga bayebisanga ke akufi. Vraiment naze émotionné, vraiment naze émotionné, émotion leki makasi. Vraiment nayebi te mutu moko boye soi-disant docteur ceux qui traduit nini aye kopesa conseiller à chef de l'état bakisi fait conseiller chef de l'état kufa. Vraiment nayebi te likambo boye. Vraiment biso na famille IDPS ezali vraiment matanga munene ezali vraiment grand regret ya ko perdre combattant munene le roi Fumu Sabata. Vraiment na litso ya sali ko sacrifier jeunesse na mobimba na litso oya mboka oyo o bato bele ba kufi ba torture ba nini o lo to zui a bénéficier pe famille bana ba bénéficier ta na mo eloko ngo lelo mutu akende biso kaka boye. Donc to zui ba ta former na ngote na zui ba te mama mo panzi sango na ba te na expliquer ngo nini donc ça passe ngane mna to tia Fumu Sabata na morgue ngane mna uti ko tike na morgue na ba combattant na famille IDPS yango wana to ebisi kaka ba congolais nyonso to le Fumu Sabata aza congolais abundaki pona démocratie abundaki pona état de droit azalaki jeune o botsoto tangi na ba Hero News otangi na ba France 24 otangi ba canal Amérique international on omona bande toujours ko défendre état de droit défendre la démocratie na sima papa ya Kondo papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba lobi to zalaki na ye na mausolée ya papa to zalaki na zalaki toujours en bonne santé mais to sango vraiment na zoeba te na loba nini Zambe azwa lokumu iye muto pesaka iye muto azui
Vraiment, Fumu Sabata, tu es toujours dans nos cœurs. Nous t'oublierons jamais. Donc, naébité. Nzamba Zoka Lukumu. Nzamba Zoka Lukumu. Merci. Ok, maman. Moi, maloba mukio ngai na ko bakisa. Ezaka kake. Ndenge ya lingaki kimia. Nyonso tozalaki na ye abandeka ko conseiller biso tolongola l'esprit à opposition tokomi na pouvoir azali koyebisa biso toluka moyen ya kolata altitude mosusu nde yango omoni ayebisaki biso abiki te na kosoutenir bino na bainitiative oyo boza nango mpona koyembelaka mokonzi ya mboka. Mama eza facile te omona kaka moto abengi bino dimanche ke naza place tel bokutanga place tel tokompe place wana moto abimisi mbongo na ye en espèce apesi abimisi ba transport na biso toyaki plus ou moins plus de 20 personnes apesi abimisi kolia na biso apesi mais nazangi maloba nasengaka ke kimia erenye makasi tolela ye na kimia tokunda ye na kimia nde mwa mokie onga azali nango mposa ya koloba yango. Merci. Tozokoba kaka na esika ye mpo akoyebisa bino tokolakisa bino lolenge makambo ezoleka bongo tolobisa mpe mama Charlotte Matidi. Mama Charlotte opesi yo mbote. Mbote mama Ange. Sango oyo oyambi yango boni. Bon, nayambaki yango esalinga bien te parce que il y a une semaine. Il y a une semaine. Namonaki nazaki kuna likolo namoni abedelenga Charlotte boni nga abi bien namonaki pe azaki bien azaki na problème ya maladie te mais tozana makambo président yi kuna na palais du peuple babengisa babiki akufi yango toye ko confirmer tokuti pe akufi mais tozana eloko ya koloba siko te na bai o bazaya kolemba pamba te ndeko Fumu Sabata asali musala makasi musala munene azosala ngo penza asalaki yango na bwanya kopesa bandeko wana bukasi pamba te eza na bai o balembi penza po moto na moto azana ngonga na asali oya ye pe akei yoko yikoloba nini na oyo ekomeli biso. Bon nalobi boye bon nazoko koloba te botondi awa nde tosukisi penza sangola biso ezalaki penza na tina ete bino bokomelinga bosalinga bankoma pe bosali bambela mpo akotuna sango ye eza penza solo Fumu Sabata tiki biso kasi nga nazongiseli bino ete Fumu Sabata asilisi ya ye penza mission oyo ya yelaki na mokili awa tomoni asali makambo ebele azalaki kofinga te kazalaki moto na mayele soki likambo ekolekela bato aye mpo akoyebisa bato eza boye tokoki kosala boye wana mpe ezalaki mosala na ye abundi makasi mpo na état de droit esalami moto na moto asala mpe oyo ye etikala mpe bilembo lokola Fumu Sabata kasi nga na bino tosuki awa mpo na mokolo lelo mpo akolakisa bino lolenge nini biso tokomisaki bino epai ya bafumu Sabata tokutani mbala sima. Chanson sa maman. Mama ya Fumu Sabata yeyo azokoka koloba te aza émotionné pamba te eye kaka penza elokola kake bozomona ye afandi azokoka koloba te azokoka kolela te ezosala pasi kasi mama azwa kaka makasi mwana sali musala oyo ya mboka sali musala famille te kasi sali musala moko oyo esungi mboka mobimba elakisi bilenge pe bakoki pe kosala pe lokola ye tozana posa ya bato lokola bafumu Sabata lokola lobaka esprit mukishi ezalaka makasi mukishi wane kotela ba oyo batikali po kosala musala lolenge moko la Fumu Sabata sala ki tokutani mbala sima tozoko bakaka pamba te Fumu Sabata za penza moto ya lisekiti za penza moto moko ya monene oyo baye ya minene pe bayaka kolela tozabongo na présidence manto ye pe akopesa pe mwa maloba mwa kolela na ye kasi kolela na ye kozala kana mwa maloba ya kolobela biso mwana mboka topesi yo mbote matondo mingi ndeko na ngai journaliste nasepeli komona bino na kati ya ndako ya grand combattant Fumu Sabata oyo aza moninga na ngai ya kala ti aujourd'hui oyo azalaka soki nasali manifestation azanga koya te ayaka toujours epai na nga place nazalaka d'ailleurs tovanda na place monga na banda kovanda nde nsima awa nga na bima déjà na quartier ça fait maintenant plus de 4 ans mais malgré na quartier tovanda kokutana
bana nga bayebi malamu mwasi na ngai malamu tango noiki nazaki na Assemblée nationale tango noiki akufi bakomeli ngai na WhatsApp ngande mutu aliboso ya kopublia yango parce que mutu ayebisi ngai ki akufi ezaka voisin oyo azaka simawa na yebisi ngai mutu na akufi na même pas 2 minutes ça ndenge na meki kopanza yango na kati ya WhatsApp na kati ya Facebook na ndenge ndima kutu pete nde na ye awa sur place na ndima kiza solo mena kuti kiza makambo za solo kaso ko koloba nini na baye o ba kolemba mwa muke pamba te moto munene elombe boye akei yo ko pesa bango makasi nini. Bon, on pense que Fou Moussaba d'abord il est asa conseiller chef de l'État et asa officiel kokufa na ye ezolekela na biso kunango tovandiawa ezolekela biso parce qu'il n'y a pas longtemps même avant-hier ngana sorola ki na téléphone akomena kutana message to zoka na message ya suka ya kwebisa ngeto kutana ngana ile loyo mais loyo nejura kufi ezolekela biso makasi po liwa ndenge beti donc on n'arrive pas à comprendre jusqu'au preuve du contraire quand on a vendu on a évité kende kwa kufi nini qu'est-ce qui s'est passé tozana bapel na poto partout il y a qui on appelle toujours comment les grands combattants de la liberté ngande na pese kwa mukishidom ngande na salaka ke série conflit kota na parti ngande na memaka yeti pa Jean-Marc Kabund ayebi yango pati mango chaque jour na base des alliés naza mutumo entre ngana ye très d'union ezalaka te soki ngana publier le ko fa partager ko fa commentaire à partager naza na photo oyo ndenge na ndenge oyo to ndo kutana chaque fois na place mo biso to vendre ngana ye to bitaka masolo alingi voyager aux États-Unis bilamba lataka wana o ba destiné sima babeti mukishidom ngana na sala ka biloko wana mais départ na ye et puis si so passe na mawa kaka tango tozo ki pere impérer ma pouvoir nde oyo ye alobi wawawe ngana ke na ngai et puis si passe na mawa na batunyo talake nana tokomi na tongote mais tu as déjà qui ngulpa bato comme awa et kozala yombe pour les grands combattants qui mais kuna qui question me repose pour akufi presque nzala moko na B50 beto mananda papa télécommande o yalinga mingi c'est que est décédé hier mais akufi lelo donc ngana ko pese kombo c'était un héros akufi kana ba date ya ba héros date qui mais malgré qui bongo na kombo wana mais apesi so passe na mawa ezaki ngonga okendete. Mais on s'incline parce que la loi, la mort est naturelle, bien sûr, mais à qui avant? À qui avant? Minya globalisate, kuna akei, biso to kolandaye. Mais ya koya place to zate. Ils en ont mis au bakati entre biso na ye. Mais question me repose en paix, je pense. Combat o ya tikaki, amoni ke to zui, to gagner na combat, mais to bandi ko organiser makambo malamu, nda kesi koyo. Donc c'est comme si quelqu'un a fait sa part. Tous ce pouvoir na travail muke na tiki na kenangai donc yango ya mutuya ofana loba na jour alelo ya bato Rolanda ma témoignage oyo baya bakiminya ko loba eza ezo na kati ya émotion totondi obotondi Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et salut la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo, produits originaux. Et yes, les alipes berceau y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya posé la maman moi c'est qui toko.
poso ya mwasi oyo mpenza bazali kolula poso ya mwasi oyo mobala kotala ye alemba te poso soki otamboli masanga nsima ewi yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oyo ya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise ewi nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso mpenza oyo ekobonga mpo na cuisine na yo ezali oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa sekre ezali kaka moko Eden Store.